akene mobimba si mire baninga bakene na bango esimba kite mire kasi baninga bayeti baninga bakendaki na mire bamoni ke ekoki bakoki na bango te bayezonga te mire azaki na Angola ba étoile bazaki na Angola étoile amoni ke esimba te Kinshasa théâtre nzonzinga ezongi étoile alobi ke non na zonga étoile azongi Gabriel avana na Angola kina Angola vanda Gabriel azongi mama to bafana nango balaka biso be bakeli belati Gabriel azonga mama to bazonga te baninga na ye baninga na jesu baninga ya nzonzingi na ye baninga ya sera les amis bake bazongi via se kombe tu na ngola azokenda azozonga bo mira azongela ete nini yango a ozongela nge bemba na ndeni mire avec facilité à comprendre mire azala têtu qui têtu pe bomé copé de mire nanga kanisi bantu nakanisi Diana tikanga na show ti lelo ya Janesi la ngate mire mukutina na ngasi o avandi makambo mate ki voulait so bato bazato kotina kikongo na mire salinga bondeni ba photo mona za ngo ya suka ngala mire semaine na suka au voyager yango na otala chaque jour ndeto kabana kina e daya zalaki nango na ngai combien de fois Mira lali na mort était na moni Mira était sika Mira koufe na yebité pour passer la télé pour dire quelque chose pour Mireille faut pas faire taire ngai ça fait très mal bato ba bi grandeur ya relation ngana bato na ngate ne ba luka ba sela ngo banalise ba sala bani Mireille a poussé nga sou pembeni makasi ya famille et so ifona yebisa eli kama mususu que ba bien fait na nzela na na bosana te et puis no linge kande na banda linga et puis un jour na rendre hommage na image en tant qu'artiste comédien virel na ngala zala na ona non mais bango sur scène baba ida ki Mira zaka amoureuse makasi sinon banga basosone biso to ba lesbienne à l'époque bande kwa Mira baza bana Mira bokola baza on s'est lavé na douche biso mbale ouais na la pas Mira na sokola to tse de cantine ya yenanga to wela sko kopo otoke na mai Mira za linuka aominika emoto welele ya songa na zang penga savo yo za linuka penga savo to welele il était beaucoup pour moi na kwela ba premier pan je m'attendais pas Mira la kisanga bolingwana amelisanga masanga c'est trop dur mais pour l'ongolanga ba souci pour na ya monike faki na mila moi skolo kwa bando mila je veux faire ça nasi yo kinangola bama pute tika binya mamuyibi zonde o zo iloko sepeli ko siba noto ya fuiti même pas un mois abana so ba blon ngabe blon ndako ba seno kinango we no va na parte mais ezanyo sezana kati nazi bloko nazwa Mira choqué nga makasi Mira rappelé nga Suzy Bantu azala pe camarade nga lors ya mariage et libala ya ndeko Kutina est-ce que moment na yo posera déjà na ndeko Mira esa ozaki na esika moko na libala na ye nazali camarade moko ya Mira wazana libala ngam na letsa famille za Mira zaka amoureuse makasi akokoyoka te Mira
c'est nde ba miemi to ka keno bolingo nde et ça les bongo ça peut être vrai mirada fille à bolingo à ça la bagina bolingo te Yanké na vie normale mais na bolingo aza ki yanké wana lokuta yuma makasi yuma na bolingo okoka te proche mira oloba nao mira azanga na esika mali na mwa place mwa moke batie moto afutela bandako ya minene mira alala na chambre ya monene mira andima defete te mwana Antoinette doso sabo ida kri wana mwana Antoinette mama Paula Michopo ato zanani donc oloba edenda mira milinga makasi soki liwa ya vetsa mutu mira ko ndima kufa bongo te apusa ngo mikolo Mama if love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour nous bébisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer. O bazala mikumba na bango, boya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nako ko bomba te bolamo Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala do okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, pour que nous ayons bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti Doteli kukuma bana ko bali kuma. Kombo nangai. Na koloba eza passé. Démon eli kukuma. ezala ki so no loba na ko loba 2 mois 3 mois fona kanga mane loko mobo no ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likambo na bo sekati fona kanga masona kanga siko no ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na ini susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, nous sommes déjà avec Mao, amis proches, amis intimes, il y a Ndekonabiso, Miraïsa, Koutina, Lundu, Oyatigi Biso. Les applaudissements témoignages, en fait, Nini Salimi, ils ont tant moulaï, alors merci na Piro Mazalanda de la caméra, merci na maman Emily Zamote, mais tous peuple embêté maman Kelemba, a bien Biso pour que tout Biso d'informations par rapport à corps de Biso. En tout cas, là, je tiens à vous signaler corps déjà des momoni na ba image et puis une semaine après ba robim sa corps pour que bozwa ba obsèque de Biso. Merci na Jean-Robert Kala la force qui a Timothée Maya, maman Nicole, maman la parfaite à Paris. Pour prendre du beau, mon ami Bambote Bele qui s'était modifié. En tout cas, on est toujours ensemble, tout ça comme ça là, pour que tu aies Sabino, information comme d'habitude. En tout cas, Mamao, mes condoléances et puis tu peux bonsoir. Et puis, Bandeko Bota là, le Banabangona, nous n'avons pas moni vraiment qu'à la réunion, mais nous avons mission
Vous avez un peu rare. Merci beaucoup, Yves Pan. Merci. Dans la réunion, Nando Salananga, on est un peu moins retard parce qu'il y a un tournage. Après, on a un tournage, il y a possible de proclamer qu'il y a un Kala. Tu vas lui mériter. Donc, ça on va lui écouter en plein tournage. Il faut que aussi ça on peut tirer la libre. Pour la mirer bien. Et on a une émission de dans le bar, une émission sur les informations bien. Dans les cas émission moko avant les kalelo, fait na la mirer na témoigner mirer. Na pas ça. Mais là moi ça m'a bien vipan. N'était sur bandi on a vu sur ba congolais problème ni tous ça en fait. Si mon toile à lobby et ça n'est il y a les crana ba matanga banang ya lekina matanga boya lobby bo. Mais net si mirenga na mire toi na histoire. Mutu niyo so abi mire na histoire. Premier nzondi na journée 2006. Nzondi on est tout na mire. Na bien mire ça sta pour na génération mire té. Na bien mire ça ba série à soit tout là. Pour le ba mire ni so ba mire ça grâce à mire Kutina. Namona na ba TV na yokai. Na kutene pour la première fois. Ils ont na film Elio Elengai. Ya Major Zolo Zolo. Donc Elio Elengai, ils ont histoire ya Mamuto interprétaka. To kutana mire amona ngai a sepela na sepela na to kanga makajo entre mo baninga. Mutu kuna baloza na singa bi yo kanga na mire yo ko ka mire. A taka mutu na sala na singa yo ko ka mire. Mama ko kama kamde tika. Mais tu vas na mireti les lois qui na ça ma belene. Tu sois na mabete. Tu discuter tu sois na te. Tu sois na te tu discuter. Ce que mon tabou mirete mana parcours na asa makasi. No likana tevite no ba point mire point ni. Je ne sais pas bandi on a biso mo balinga ko faire terre biso na ba makambo ya solo suna yi ko likana tevite na ba buzo ba mo concernant ndeko ba oitala ngai. Ba beta ba 5 ans parce que Mao a fini kingandi. Tu vois, mais ça fait très mal, franchement. Et moi, nous réellement vivants. Mire na linga tant wazaki na bon moi. Si bande ko bako se refait na ben mission nyonso na likana beta parcours na vie. Mire azalaka. A fait partie na parcours na vie makasi. Ivi pan. Ouais, na likana mission a 4 ya leketu na loba yango bande ko batala ba yebi. Bana poto tant ba sika cassette CD ba l'époque tant ba ya ba film major. Baby qui maona mire baza penza ba proche makasi. Imagine qu'à l'époque ezaka oyibi omona batu bazo yiba ba kane ba ya baninga po bazoka ni ba numéro o ya poto ba benga mibali na bango ba ko ba ninga na bon. Ça c'est passé avant. Mais ngai mobile ya mire na bandoza na numéro na ye. Fero makene ne mba mire o abala mire na zala na numéro na ye. Ti leo na zala nango. Na voisin na kelu bumbashi na solo na mobile mire wana. Na kenda fusi na solo sans y penser. Après na taille sans bêtise parce que niveau zolanga bi ke mao il ta benga nga sur ya mire. Combien de fois mire lali na morgue na Angola Yves Pan. Na zie na mire était na moni mire était sika mire akufe na yebité. Pour passer la télé pour dire quelque chose pour mire. Faut pas faire terre ngai. Ça fait très mal. Balingo le lande ko na yote. Balingi na ba sepene mission na sala kité ba mission mona ba commenter même baninga msu ya tête ba benga mao pourquoi tu as fait ça? Mais franchement, en fait, tu n'as pas gagné une émission. Rien du tout. C'était le même jour Mira Koufa qui ba benga na butu. Choqué na zaki fana blakisa passe nanga parce que ba te belé ou ya Mireille. Baninga Mireille ba bibi mafuta na ba France en tout cas entourage ya Mireille nous ba yebi ke na zaki mère ya Mireille. Ndoko ni yango zate. Les gens attendaient que na bimana ba monanga ba yeba ke no voilà mawe là. Ta ba moni Mireille na ba pire Mireille wana. Il vit maintenant le temps qu'il voit Mireille, moi ça dégo musique. Avec était mawa koufeli. Les gens attendaient la télé juste pour parler de Mireille. Mais si ça devient un problème, franchement, je suis désolé. Désolé. Voilà. Pour nous, Mireille Azaki Nani, Mireille ça au Tobeng Lelo Kutina, au Bandoba Benga qui vit une histoire vraiment, ils ont assise par rapport à amitié na bino na Mireille ça. Azaki Nani pas na. Kutina. Abenga Mileo Kutina te aza Kutina.
ngana tika benge mirete loba er moko boso ebimi na benga kutina abenga nga givule so benga givule ta benga mwana mama nga no benga mwana mama na benga ke kutina na sala mission na famille ya Mire sika matangeza ipal miraza ke belé yanga belé na partage ka na moment moko nazalaka na problème moko makasi o ami mo nazala na ye pona na nomona kwa ya linganga ko leka Mire c'est to vani ne masula betela ngandenge to zala na na kasana bolingo makasi pona nga ko leka Mire mais le jour li kamana comment c'est-à-dire kamba la témoin pe asona Mira zwanga tanga na tolo tanga na komanda kwa Mira 5h du matin na bouté pa na kitambo ni na ina mwana nga andi asamba 3 ans ke ba 4 on attend ba bengana ko na libala te tana kwela ba problème na papa bana na yo histoire ngo pe yebana ke ovanda pa Mira esa ba moment oyo bungisaki bon plutôt bungisaki te obemekaki ko zwa désarroi na ndako libala na yo ovanda pa Mira esa ipan na vie tambo kami mibale comme na ifolinga solo tolinga ka te bolingo côté mibale mobali na ifona linga solo oui mobali na ngai na olinge bien na olinga solo monsieur nzamba tina nzela na ngai camarade mo azabie pona ngai fona linge na ndenga solo ya Mire bat ba ba ki Mira zaka amoureuse makasi sino ba nga basosone biso to ba lesbienne à l'époque bande kwa Mire baza bana Mira boko la baza on s'est lavé na douche biso mbale ouais na la pas Mire na sokola to tse de cantine ya yena nga to wela sko kopo otoke la mai Mira za linuka aominika emoto wele leo sio na zan penga savo yo za linuka penga savo to wele li il était beaucoup pour moi na kwela ba premier pan je m'attendais pas Mira la kisanga bolingwana Mira zwanga na comme na 5h déjà na bengi na téléphone le coup d'aller bouton en bas na bika na 5h na beti porte Mira fongoli 5h du matin na côte amoninga miso rouge tant na côte ka atalinga yo miso vimbondeni ma miso kitinga Mire alinga même pas koyeba nini leki lokola mona ka ma miso nanga azo enga tsenga wana to na leli aleli kamwa ebite avant disinga na kiti bana mona Mira zana mart na Dorcas c'est pas quoi témoigner na matanga Mire nga na éviter penza famille ba leka na ba télé be miso ba leki na en tout cas nazaki d'accord na bango na sike ba makasi nangete biso to ba ta télé biso to yebi Mire na ndenga musala na ye bango famille ba yebi Mire na ndenga mwana na bango batikela biso to témoigner Mire na TV bango bani ki moloba na TV te ba ta média te atsanga na tolo aleli likambo yebi te avant tika na kiti nini yango lesanga lokwa azoba bo nini yango tana bande lobane na lobika likamoko agangi asali biso bopwani avant ni na tapi na to bando lela lokwa matanga banda ye na yaki anti 15 7 taille lokwa bato bakufeli mutu ayebisi mart mwana ye ya mwasi zwa andi sokola ye sele tia mela kipe mwana abina ngazaki matobenga hivi matondo parce que camarade na biso to bengi hivi après une heure il va tiner biso mbongo je crois $300 bozwa Mire calmer avanda
ma ozombo mwana elongola $100 sumbila mwana nani vélo atambola mwana aza distrait mwana s'occuper akota makambo wana te Mireille était là Yves Mireille azalaki wana 16 autres na bar équipé ya yo atana bar terrasse mo équipé ya yo kaka na quoi to e bar to vanzi si je peux dire que Mireille a Melissa masanga c'est trop dur mais pour l'ongolanga ba souci pour na mon que faki na mila moi ce que le quoi bando mila je veux faire ça et me mettre tellement à l'aise na niveau mo que tu peux pas imaginer Yves a comprendre que mon ninga langa ça na problème kutina langai to ya boy na bar 2h du matin dadi di kambala yi na mutu kania na to bano benga cercle wa pembe kunde bembe azui biso ti atinge pa Mireille if Mireille azaki famille na ngai baliki ne babenga kaya mao Mireille c'est vrai akufi les anzela biso nyonso aki mwasi mo matata lolendo amilinga mwana Antoinette Mireille a pesa nga ba relation na pesa ba relation na ba branchement na brancha Mireille en aucun jour retour ya que fi ono fi mabe fi te mutu mota déclaré relation na Mireille na brancha que si mabe te na uta fiti na ye Mireille lobi a voyage ki na Angola ma opia passeport to visa to ki na bité na kite na ngana mboka na te vina onka na banga ngo wana azopesa proposer Angola na 2015 pour na zonga na yanga kina le 9 mai 2015 anga matanga grand frère nanga yeki kadi akufaka Mireille to quand ngana boyi na ngana okay ngana mboka na te ba isanga ba kataka bato aboma na en tout cas na linga te na ki otika e pa comme pas garçon de Kimanga anobisa ba visa c'est vrai bien après si bon on est na passeport $500 ba pese visa Mireille avec une tola na 2 jours abinanga yo na blona friti ngapi na okine angole funa kine blonga bitalinga te yo na debon yo zo na debon tali o faki asaki nasi yo kinangola bama pute tika binyama muyibi zonde o zo iloko sepeli ko siba noto ya friti même pas un mois abana zo ba blona ngabe blona ndako ba seno kinango we no va na parte mais anyo saison na kati na zibloko fa na zo Mireille choqué nga makasi Mireille rappelé nga Suzy Bantu azala pe camarade nanga na leka na émission na témoignage Suzy Bantu bato bayebi grandeur ya relation nga na bato nanga te ne baluka basela ngo banalise basala bani Maman, est-ce que tu peux taper moi les solo moqué lors du mariage et libala ya ndeko kutina est-ce que maman na yo pose déjà na ndeko Mireille ça vous avez ici comme moko na libala na ye nazali camarade moko ya Mireille wazana libala ngam na letsa ye famille ça c'est fort pas Mireille zaki camarade azali leki et pas Mireille azali leki ya Mireille so na ko ba ke artiste comédie to na libato za ranga na Sephora mais abomba kango pourquoi te abomba raté parce que mobala bala ke fero makene na tanga komone so le laza marié moi so yeba ke no mbana za na parcours ouais les a pas passé à moto fero za ka célibataire za mba muté era bala Mireille za mba muté c'est un jeune c'est un bon monsieur un bon homme, donc un bel homme. Mon bain nazaka célibataire à l'époque. Abala Mireille zana mo standard. Natanga kala so mo bala le poto lingio donc so alibiki nana moi cité. Nana moi cité.
ndenge saint papi mwana ndeke aloba saint papi mwana ndeke aba na mwasi donc ana mwasi te mais papi Kadima a marié parce que papi Kadima na saint papi mwana ndeke baluka mapasa oyo a marié te et bana bongo mukile ba bongo na kalizala bongo Ferro azalaka marié te to ezaka obomba te mais ezaka prédote peut-être ko exposer on te mira za star parce qu'on a succès makasi akobimiselo moka botemba moko ezano au début mais nga na page nga na poster ngo à l'époque parce que na poster parce que comment nga ba na sentiment liba mire à la tsaye ba qui a demande en mariage devant famille na Ferro yango na lela ki na bi Ferro makenene liko na se sangana et la histoire te on ne change pas l'histoire mira zalaka mwasi na yo Ferro makene se moye ya ezali ya kundela nga mire na singa ki ya kundela nga mire Yves nga na bi Ferro na bi c'est un monsieur bien et ça une nouvelle déjà la nouvelle amira et ça sorry. Ça fait très mal, hein, comme on a amis proches ou azaki bongo pembeni na yo. Akufa la musique, ça fait très mal. Alors toujours il a toujours artiste na biso Mirae Sakutina ou atiri biso tout continue na biso. Je sais que mon thème et puis on a choqué tout ça la boni destin Nzambe, nous sommes des pèlerins si c'est terre lobi to tikango. Voilà. Ferro makene na bala amire nga lele Ferro kundila nga mire s'il te plaît soki mama za na ndako yebisa na fiança mwasi wana famille elia mbongo na nga nakunda ta mabe te mais mutako kokunda mutana droit kokunda ezali ndeko na biso Blanchard oyo lelo ya na kame komi asomba cercueil ipangana Blanchard asombi cercueil akunda mire nga na osenga Ferro makenene akundela nga mire parce que boule artiste bazui cercueil ko tangola bo nga na lobine kaka avant miracle ta mabe so miracle ti mabele Ferro sala quelque chose je sais pourquoi mira zaka amoureuse makasi akokoyo kate mire so nde ba miemi to ka keno bolingo nde esale bongo ça peut être vrai mira da fille ya bolingo asala bajina bolingo te yanke na vie normale mais na bolingo aza ki yanke wana lokuta yuma makasi yuma na bolingo okoka te proche mira oloba nao Ferro ayoka nga abingi nga to sola ta ba 36 minutes to sola ile ote ngane to bana ko le ya beta bola muna nde to banoza la biso misato ngape na obeta yanga to yoka na te sanse to lela ka ba 36 minutes à 40 minutes na bi papa nana besoin cercueil nana besoin salle nana besoin mort abinanga pona Mireille le quoi yo lobby no sala atinda inga na 20 mai tozwi salle ya kitoko makasi salle tolela Mireille vraiment tu les alawana na salle RM donc RM on a RM et ça juste car na boulevard Sendwe au sara okende première iso to ke Victoire na premier boulevard Sendwe et na station Mobo Angel na Angel wan do solo ki ka kin marché station na sima station et comme na station wana salle moya kitoko ya propre climatisé eza soki na soki 22 spit na 4 ya munene tolela Mireille wana OK tolele wana fanatique à Mireille bazana Kinshasa partout bolanda biso bato lela Mireille wana nangina tikelo pesa na mo programme et que zo bino mikolo boni
Nanto Malili and de corps Neskezali. Et puis, après une semaine, bien combien de jours pour que pour en terrain de. Nous avons réunion. Poto bongisa ndenge nini ekolekela. Enterrement dans nécropole bien. Nécropole oui, la nécropole. Alors koyoka sango ya liwa ya ndeko na musika na oyezolo ba manyoso ezala ba ndeko baza ko affirmer que c'est vrai Mireille akufi pona mobali. Yoza mes proches. C'est vrai ndeko Mireille tant abela ki est-ce que moi appelle ya quitté ayebisa yo talanga ndeko na tonyo comment choc naza na ngoza pona mobali naza awa attention sucre ezotungisanga tout est-ce que ndeko atikala ekobenga yo po pesa yo nouvelle ya liwa na ye avant que abenga ngate Mireille abenga ngate pour ça qu'il est malade. Mireille a des facilités à comprendre. Mireille a la têtu qui têtu peut vous mettre. Mireille a dit ma défaite. Eh, moi Antoinette. De ce sabot il a crié on a moi Antoinette. Maman pour la michopo. Ato zanani donc oh loba et denda. Amoke za biso batuna e. E moto akanga via yeboye tozomela e. So ti ba de sie moi Antoinette via ba longwe bonga moi na mama pour la michopo. Nga bia bolonga bino ne ba felina mikolo nga mama na ngaza bomo. C'était comme ça. So boke na onde bongande akokita seki akeke bobeta mabapi. La vie continue. Wana bosani ka moi. Mais derrière moko na ngona na monde na tukana nzimite mutu azaki ko maîtriser Mireille. Mireille milinga makasi. Soki liwa avec ça mutu. Mireille ko ndima kufa bongo te. A poussa ngo mikolo. Abenga ngate. Ayebisa nga pété qui a malade. C'est que ça fait un temps bon qui passait comme belé na ba mamna to benga na fumate. Mais na ebi kaza bien. Attendez ngane to solate kolega na tepeto lo balika mabe na ngo finga nga mira répondre yo c'est vrai que vous pour la mobile le bon on dit son soyoka déjà Zaki malade il paraît qu'Azaki un peu souffrante l'attention va nous déranger et ba benge ba prendre que nos mobile na birma na camarade né pendant 3 ans à Kamongo c'est tout à fait normal à Kamongo yango mutu bozane boliaka na ya manamba pendant 3 ans. Il il paraît qu'il le roi a une attention peut m'attaquer tant que putain attention m'a dit sucre mati pardon après belli voilà malade on peut me mener à l'eau puis à katite à bikite il y a un moment na Angola kaka moment où yo za il a un problème na ndeko Mobutu et Franco plutôt to benga bongo à ça que mission monopé à makaki ndeko Janify n'éviter est-ce que Zaki sous ordre na yo ou bien atalika souci muninga na côté la pe muninga pourquoi kaka nanga munaye nde mamba bokabwani zali moi ebele kokota oyo ya côté la rayo tanga na ngola wa lobaka mabe pona ndeko fai est-ce que poye bakanga nga kuna yebate na utsolo bangwa ezena onka ye motata baninga surtout mutu ko lekolo mabe ma yo répondre yo il paraît na ngola bazala bon. Les gens vont venir comme maman, soit en tout cas il faut attendre. Et puis mon tour peut-être sur la maote, pas mirer pour mon toit à monde à tête avec mira za mao. Ngapi na yo quand on batinde la ngande lien. À toi j'étais même pas informé, je joue devant Dieu mirer ana esika malili. Na yebate ke mirer aloba makamo bo pona nga côté langa. Na yebate. Tant batinde linga lien tala. Et puis je joue devant mon Dieu mirer zanga esika malili na moi place moi muke batie. Mutafuta la banda kwa minene mira la na shamba munene ay benga bete givule bana sali ngapi na benga te mire ina yoki bote lungwa pono na benga ete le ya yebi pourquoi défendanga pourquoi loba parce que yebi vérité ngapi na répondre te na tuna yepi na tuna nesini na tuni mira lobel ma na tuna nesini na to na tuna nini pan non tout la nini il pas na mire oboy ko kenda po ani baninga ba ko kenda yo boy ipan c'est pas facile nazana c'est no kende dossier no kenda na jeep ngai via majo zolo zolo
Kobe amire liboso. Ngana via tolanda mire na sima, tolande na sima. Ngane na mutu osima mutu azate. Nolanda kutina na sima mutu kana senga na ki kote bachuba batonga mire ki kota malili. Okukate? Tanga ba yana nga ko ba kokate, yana nga uta mwaza kokate ya liboso. Akokate. Bumba boningaye. Mira kufinga na prendre ngo pa kamana nga fifi kongolo mwana poto mtabengi nga prendre nga. Nga obi limbisa ma copie oyebite limbisa kamana nga. Na luka kota ba groupe ba comédien na moni fota Mireille. Na kotu wata na baleki na nga jetu givule leki na nga moi c'est medo kabango na rigini. Atine nga fota bi ya ma abina nga ya ma pardon courage ya ma pardon résiste-toi ya ma pardon se ressaisis s'il te plaît. Ya ma pardon. Nebiki ya miraki leki nanga mama mo tata moko wala ndinga si vigivle mo sa Toussaint na souhaité ba condoléances pas mo bani pas ko fait grand frère na bango mibale awa na Kishasa si va komenga ya pardon ya pardon ya zakime ya pardon baleki na ba osenga kimia wangu na moni atati mona siko na biso kade na megabula avana na ndako na gelo givule to vana na ska moko abenga na yambaki te na monaki te na tournage akomenga ya ma me condoléances ya ma pardon ya mirasa lo mabe me ka mutema et na prendre na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Comment nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui kokende besoin oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce comme Sainte-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou la rapide. Oh. 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana.
Et puis, coquille, il m'a dit que tu es un Azam Ndeni? Non. Yes, je vais servir. Pour ce moment. Mais, ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, là, j'y vais service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de l'homme il mort. Il y a mon dédé. Attention ton ganayo. Moto va le guater. On va se trouver le mobile. Il y a un gros j'y vais service. Et ça caca on a qui ça. Derrière. Oh, Angola. Brazzaville. De souket. Kalamengité. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo de bisopili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment on a contenu les salles 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh bah ça va ndeko na meki. Na meki la poto. Place il y a série il y a côté bilo. Et ça il pas il y a José Baïla. Cyber service. Et ça coubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah on déjà moi boy. On a soit prendre on a bouton na lala. Na prendre 22h45 qui passe. Ah bon? Oui. Ça m'a mis 16h. Ya 16h on a ba message à batu nyonso baninga na ngaba ba pire ngabo ya poto muta informa nga fifi ko na eso kamana. On a bien un appel normal. On a tu ya WhatsApp normal na butu wana. OK. Heureusement na uta sokola. Na comme na chambre bodu ponga so na comme na ndako wa liboso na kitisa na kile na ko sukola pe na vanzi. Ko vana na ngane su na tonda apprendre nga. Pona confirmer na bengi mona mire mata tuli est-ce que tala bega mwana mama kosinga ye mama kosinga moi kamano nda kosinga mire moli moni pe marana kima mais que mutu penza de vrai fimoro boya la si mire boye ah na matata ni na nzimite tina nzimite be kuta ke dana malade ndé peut-être choc wana iliki. Mais il paraît que tu as à l'hôpital déjà jeudi mais vendredi à la mouka kazaki bien babimisi na société intensive tena ça ba tous aloba ki déjà bibo misana ndako na komi bien. Mais du coup mutu alobi bongo vendredi alias passé journée ba tout samedi mira akufi ndeni. Akufi ndeni. Akufa ndeni. Kopé de mire nanga kanisi bantu na kanisi Diana tikanga na show tile lo Janisi la ngate leki nanga kati ano betelanga masolo ne so kutanta na balaba na ko Diana betelanga nyonso na 30 minutes assise do abombe lo côté na mobali na yeso comme na mibali mibala ko beta na baninga na bato ba salema be Diana betelanga nala na la muka pasa Diana tikala ko sila ngate leki nanga mpende leki nanga bandu so yesu to solo ki Congo so ba komene bazanto côté ki Congo to tongi bango mire mukutina nanga so avandi makamwe mate ki voulait so bato bazato côté na ki Congo na mire salinga bondeni certes ça confine ya pe ma kimia minzimba sunganga parce que comme on a bon on a souhaité on te pas ko souhaiter en avater mais le non ça ba démarche à mire non benga bata mire non pia programme matanga mire ngana ki o visiter salle ya mire na lekine godé petit sene godé kutina wala nti mire na bi c'est fort adresse ya salle ngona la nanga c'est fort la ngato visiter salle mire nazui image na tilinga bi via est-ce que na benga ki ku via te ba TV kaka ba kompa keze pour na benga kula kula moni salle tozui en fait ferons na biso apesi biso salle au monde na bi mameza ki to kotole na honneur wana buzaka boso ke bandi moni kula mira ben ya via benga nga osa position c'est fera benga pai godé le caméra benga to tambola ka bongo loka bato babungi nzela quand on a corps na ye ezoya vile Kinshasa mamao et outi Angola ndengo zomona et lufu ye Kinshasa
otala ngona lisu nini ndi muzomona kwa ndeko na yo muzomona ndeko na yo na kati ya cercueil muzomoni azongi mowei na Kinshasa ba photo mona za ngo ya suka ngala mire semaine na suka au voyager yango na otala chaque jour nde tokabonaki na ye ta azalaki nango na ngai na age wana na yanga akene mobimba simire baninga bakene na bango esimbaki te mire kasi baninga bayeti baninga bakendaki na mire bamoni ke ekoki bakoki na bango te bayezonga te mire azalaki na Angola ba étoile bazalaki na Angola étoile amoni ke esimba te Kinshasa théâtre nzonzinga ezongi étoile alobi ke non na ozonga étoile azongi Gabriel avana na Angola kina Angola vanda Gabriel azongi mama to bafana nango balaka biso be bakeli belati Gabriel azonga mama to bazonga te baninga na ye baninga na jesu baninga ya nzonzingi na ye baninga ya sera les amis bake bazongi via se kombe tu nango la zokenda zozonga bo mika azongela ete nini nango a ozongela ngebemba na ndini ndini miringa ne tokabona 2 jours après à Angola voyager azaki mutu normal mobimba heureusement ta bazongi sata na cercle balingi atayete chance ko balingi ete nous avons une image pour raisonner nini mama qui voulait souvenir à ma casse sur le non raisonner ndunda mai atie solo atie onzombo alambi ngo mai pilipili be na kati akangi makayabu atumbi Thompson lokola yamba mobali wantu olianga na se mabele non raisonner jour atanga la tolo na ye na mabele na ye rabetanga na mukongo nana zema 5 mois nana Anzi va 4 ans. Ah, ok, 4 ans. Nazema 5 mois. Abetana mu Congo. Sona leli makasa ah yango boni buzo boko katini nyongo. Ilo ni isiko mabini zana. Iseni. Bana kima bota ni mwana na. No zo he. S'il faut le balikamo. Na boti mwana wana zemo na inopa mire mwana se mwana boti mwana kosinga 2 semaines. Camarade aliboso ya mire. Alinga carton brouillard. Aina carton à clean. Inga chata sucre. Inga linzana milk. Ati bon la enveloppe à pesi. Aya 10 heures, to va 10 heures, ti butu ba mulili ba 20 euros. Nde mira zonga. Na lambi tolie, to meli, to sali nyonso, amemi mwana. Mwana langa subi alongole couche, mwana subi alongole couche. Do journée to passage journée na bongo na ye. 2 mois après mwana na kufi na bengi kuti na ya olela na nyangwa maladi kuna mwana. Bana tunaja amelu na eba pona benga kape via na benga kape Willy Mambo. Abetaki aya. Yambalana changa na tolo te yambalana vale na bia panzima kwa na panzima ko tolala ni boy. Yala libonga na lali boy. Tolela mwana ngakufaki. Kamala ngasi to vaine na matanga nanga avana nga abimi avana ba artiste libanda aya koti alelisinga abimi libanda pinga blona leso na boya ndo finga nga ke boy. Na passé ba moment ya makasi na mire. S'il faut le balikamo pona mort na ye na ndenga zongeli yo na cercueil ko koloba nini ndinde ko na yo ami na yo famille na tozonga na cercueil s'il faut le balikamo ko za nini kambo ko loba na ndeko na yo ata zoyo kayote azomona yo te mais peut-être est-ce que pas wapi bande ko bakendaka ba oui
liloba kokoma pe eska ya kokenda ba que ami na ye proche mwana mama na ye alobi boy na ça mire kaka absence na ye et comme ça nga so proche makasi na bandeko ne c'est tout les qui n'est godé na moni mikolo nenga koli azana ba tik makasi ya mire ba geste ba mouvement façon de parler ya godé hein il apparaître à peu près de mon amire et le benaye ba chocho mire on est godé azana mire a poussinga sous pembeni makasi ya famille et so ifona yebisa eli kama mususu ke ba bien fait na nzela na na bosana te et puis mire tindingo ya na bosana na oti na bosana na yote et puis nous ligné quand na banda linga et puis un jour nous rendre hommage na image en tant qu'artiste comédien virel na la zala na ona non mais bango sur scène non puis ça est ka hommage moi on les a reproché au nani sur italien ils ont rappelé peu la nini parce que le autre ba au bangi nzambe à partir à mort ya to banga des gens nzambe na banga nzambe kala pina banga kae komona mie ko lala na lobatiki na bangi nzambe na matang na ibimba mire na loba chaque fois ngana ba matanga nyos na kenda interpeller nga kaka na mona toujours grandeur nzambe yango na koma osala penza na koma osala effort makasi nazala mosantu te néanmoins nazala penza na mabete nayebi liwa mbala liboso namona liwa pembe na ngeza liwa mwana grande sœur nga lesi mwana yana nga mimi givule ene na biso mwana na ya kufa na 16 mois mwana banolinga makasi mbali boso namona liwa pembe na nga ya mibali ya mwana yanga moko auti na libonda nga bandana ta na komo mona oya baninga ba famille baninga papa muninga mama muninga to mesana ngina na comprendre que ça mystère nzambe na banga nzambe makasi na lobanika tangela nga mabunga na ngate maoniza likuna nga posa tangi mabina nga ata 20 secondes ça te mabele kebele bato babeta suma bakwa tout moment zo suma ata yo sali sumu te mais likamo muto asali l'autre pona yo esumu kisio bato boni baleka na banzela musuna ba media na ba partout koluka ka yo loba koluka ka mabe otalika bobangi nzambo bi Seigneur zo lokumu ngalo baka Yesu Masia Nazareth atata lilamu moko certes basana nzambe bakenda batu bana malamu ebele bakendaka mais bango bangati bango bazangati donc ngana za kwa bango te nako je sauté que mabe moko te le cas na mitie na bino tant bozaki na mira ata moko mibali elekate nangam naoni nangam na elekate dinga en tout cas je me proche de rien et puis c'est ma bezaki abumba te amuda secrétaire ap wana mérite donc ce que za maman ba mon bosila ni mengane nti discussion moi te à 2 minutes ça na mte peut-être compréhension likamo boyoka ni te beauté c'est beauté bu discutango kande bu discutango kande style mais nangam na bino par rapport à avancer à contribution il y a cotisation comme disent les Quinois ils ont qui na ndenge nini pour to zaki na réunion
c'est comme si $1000 et $6000 et vous avez un montant, 2000, 3000. Est-ce que maman Olive va très réagir dans les cambos na mbela ou betamaki? Maman Olive, to belela qui et puis to belela. Maman aotalat. Aotalat nana obimba to bimite. Nana oyana mira yete. Nito c'est maman muta na mira yete. Lokola mira ayesi ko na ba effort ya libota. Nito sengi ko kunde zata na honneur. Mama ya kaka. Ya mama tolinga ango aya kaka. Po mama soka ye papa mire autika biba mire waza famille mire ba ya na ye Eveline yena gode ba ozala bien mama ya mama ya po na ndenge déjà mire iboye mama fait kunda biso mire so mama ya pesi biso na maboko akunzi do to récupérer nyoso bat ba ko sala wana to sungi nango papa mire et maman kunda et puis maman wa rona no silite batunda bazotinda bambongo bapesi bambongo en tout cas nzamba pambola bino azong sebele na bat ope bazana besoin kotinda numéro Gabriel Bolembo kaka bobenga Gabriel Bolembo botini mbongo na bino aozwa c'est Gabriel azimbongo akoma kombo na groupe place toza et puis tokoloba kombo no pe na TV komona keno ba contribuer lokwa badona biso ifi matondo atina mbongo ne baba na poto musu batinzi bambongo na bango oui lisungi na bango il faut tout le bapo bayeba keno contribution na bango komaki. Donc liste voilà. Est bientôt là dans la liste na réseaux sociaux. Liste bima na réseaux sociaux tribunal té. Et quand tu ma camboté, liste bima bimate ba o ba pesi ba bato balinga imire ba bato ba messena na solo bato ba approche na biso ba pesi. To bimisa liste par rapport à quoi? Ata liste ngo bimi ba bimisi déjà. Liste c'est bimi. Alors vi azo apprendre que liste bimi mais pour na biso liste mon Antonin ça t'est bimi on s'en fout. Tosunga bana oyo okota likambo oko baba na nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abate yapi mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polo bile mpe tokoma bato kola pambola bino mi papa shika pesa libro benga ye penza ya kosite te somoni ma ana te kende mbala mo bible lobi soko lingo sali kamwa malamu ozoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider ya sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Comme la souka, maman Mao, alors lilo ba bando surtout ba tala biso ba fan et surtout ba oyo ba touché comme on a ko ya ndoko na bango yeti na lufu ndenge zokota na ville ya Kinshasa ndenge zokota 51 na tikelo micro s'il faut les landeko na na tikelo micro vraiment lilo ba na ba fanatique na nyoso surtout na ko et dans le bac merci na bande kono sobaoli na biso tous les jours tozala ay pa mira esa na avenue Sando al numéro 30 na coin Lubumbashi croisement Lubumbashi tozala ka chaque jour tole la mire merci beaucoup na bino bato bole service mire o to toza mémoire na bino en fait bozo benga bolinga boyeba position commune nini enfin mira esa ye wana ape mana kimia
aloba na ye na Eveline Godé Marthe famille Mireille baza na kimia tozalaka makasi tomona Mireille lobi ok nzambe atombwama na ye kaka nzambe atombwama mpenza azwa esika na ye soki Mireille azalaki na mabe na se ya moyo nzambe alimbisa ye Mireille na nga pema na kimia. Merci beaucoup na Fero Makenene. Merci na Saint Papi Monandeke. Merci na Papi Kadima. Merci na famille Givoule Mbima Aimé Dokabang, le passe à Fashion Zamba Liège. Monté Majitu Givoule, mes condoléances à toi Toussaint Mikani. À votre père de grand frère Major Freddy Mikani na Yolo. Si vous Givoule, le courage à toi. Zamba bomba bino, abomba biso. Tole la Mirena Kimia. Major Zolo Zolo. Okufeli mwana. Nena lobaki no ki okufeli mwana, Zolo Zolo. Fais quelque chose. Merci beaucoup. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo yo. Undela nga Yesu Yesu. Longesa nga Yesu.
bisenga senga nzamba londe nalembi epi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Laisse-moi fako Laisse-moi fako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.